bakonzi bapesa biso mai balobi l'eau c'est la vie bapesa biso mai pour tozala pe na kimia. Numéro 1 ya commune mo aussi parce que ebiti sentiment exactement nini tosepeli ndenge tomoni na mabele ya Selembao tomoni ke solution ekozwama ndenge ye moko akiti na mabele ya Selembao tosepeli topesi merci tomoni ke solution ekozwama ite o sokoto ke soki 2 ans tozala na mai te souffrance to éviter to sani bakonzi bayokola biso mawa donc les vous revendiquer bon to tomboki te mais bango nde bazana nyonso nde tozozela nde bango basunga biso po pasi tolalaka te tozwa mai te tozwa kaka boye parce que population de Morai pour la maïs bon pour na mai basani on a pour na mai ni moko yeme ya Selembao là sur les places ayo ko mona bino il y a un truc là assieds-toi oh, non, Claude, tu t'en veux. Confirme pas. Comment? Ouais. Vas-y, assieds-toi. Merci. Merci. Ah, voilà. Ça. Ça fait plaisir de te recoiffer parce que là. Oh, comment? C'est dur avec le confinement. Ah ouais, je vois hein. Salut tout le monde. Salut. Ah, comment est? Kevin, c'est ton tour. Ouais. Vas-y. Ouais, allô? Ouais, je suis ici au salon, j'attends. Regarde, ton tour. Vas-y. Bien fait, hein? Ouais, j'ai dit, je l'ai bien fait. pourquoi lui-même il est pas porté? C'est bizarre, non? Ah, mais là, tu dis ça. Oh, piston. Toi, c'est bizarre, parce que tu nous coiffes, tu nous rends comme ça. Et tu nous voilà. Côté na Gemidor TV, pour s'abonner, pour comment est-ce que moi bakomi na rouge. Vous pensez que toi, et dans les bocaux moko esali. Et dans les bocaux moko esali. Yo sikoyo, boni les bocaux esali ko c'est très bien. La kisi ko c'est bien la chaîne. Olongo bana okiti na moi c'est. Comment bakomi na rouge, bakomi s'abonner. Aujourd'hui ma flèche wana eza wana ko cliquer. D'abord cliquer au moment eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga. Et ko sala on dirait voiler eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré au s'abonner na Gemidor TV. Gemidor TV. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Mbote papa. Toza na commune ya Selembao na quartier Mbala. Toza na problème sérieux ya mai. Mai awa ezalaka te. En tout cas tozo souffrir. Okotala biso 3 semaines. Tozwaka mai te. Toza na problème sérieux quartier eza munene ti na sekuna.
mais tozangi mai omona tozokende kolandaka mai ti Matadi Kibala mpona koluka kaka mai awa tozali na batio eza na mai okomona basali 3 semaines baye kotinda une fois siko mai wana ewutaka wapi oyo eyaka na mai oyo ekitisaka wana na une fois wana 3 semaines après batindi une fois c'est que mai ezali tozomona eza ko mais bayaka na facture so bamoni semaine wana balingi baya na facture nde batindi mai ta mosusu une fois deux fois komona bango wana babandi kokita koya tokoyebisa bango boye oyo eza makambo na biso te siko tokoloba pa ya nani yango tosengi mpa na bino bakonzi lokola tomoni bino boye pembeni na biso en tout cas tosenga pardon mai awa eza pasi pena pasi botindela biso mai oyo eyaka wana ewutaka wapi nango yango moni bato tozodeklare en tout cas mokonzi na biso bourgmestre ayokela biso mawa alobela biso mpo na biso awa tozosouffrir tozolela tomoni place oyo tokokende lisusu te. Merci papa. Bien papa. Bon, vu qu'il y a des autres de Salamaki lobby, na le pardon la tonga, dans le quartier, c'est mobilisé qui pour le quartier. Dans le quartier, Sanganaki pour pas qu'il négocie la venue pour maïsater dans le quartier. Donc depuis na février 2018 érosion au Salamaki na bisika dans mon konzamboka ayaki abonisi nzela mais depuis abonisa nzela maïkenda donc érosion même pas tcho to ba pété depuis février 2018 si les to souffrir makasi na maï donc plus de 2 ans déjà to souffrir vraiment makasi na maï donc to ke comme na maï omuna boki maï ti ba kota ipene ba kota cité verte to nyo comme ba bidon to souffrir makasi yango vraiment to sengna ba konzamboka ba yo kabiso ma ba tela biso vraiment ba zo sa biso maï na zappé donc zappé vraiment ezonga maï ndenge za kikala numéro 1 comme dit moi c'est ça yo c'est niveau na yé tant que numéro 1 comme c'est non qui te pardon numéro 1 comme c'est moi c'est passe na terrain aussi niveau na yé par rapport à maï to senga sibazo c'est biso maï neza kikala maï ezonga vraiment stable neza kikala chaque avenue vraiment maï ezonga afin que maramo kino luka maï na cité verte makolo pas plus to zonyoka makasi maramo vraiment to na posande et si la maï vraiment ezonga stable na quartier Mbala. Toza na commune Selembao quartier nani Mbala kuti population ya quartier Mbala tomboki makasi na makadam na makadam qui par rapport à nini mai na courant papa ezate tala ba bidon mai tozokende koluka mai tozotoka mai butu mai kaka nde toza nango na problème yango ti population ba revendiquer mai nde ezate papa osenga nini ba konza région osenga na bakonzi bapesa biso mai balobi l'eau c'est la vie bapesa biso mai po tozala pe na kimia. Numéro 1 ya commune mo aussi place to ebiki sentiment exactement nini tosepeli ndenge tomoni na mabele ya Selembao tomoni ke solution ekozwama ndenge ye moko akiti na mabele ya Selembao tosepeli topesi merci tomoni ke solution ekozwama te oyo siko toke soki 2 ans tozala na mai te souffrance toyebi te tosala ni bakonzi bayokela biso mawa donc les revendiquer bon totomboki te mais bango nde baza na nyonso nde tozozela nde bango basunga biso po pasi tolalaka te tozwaka mai te toza kaka boye parce que population demorai mpona mai bon mpona mai basali wana mpona mai ye moko ye mai ya Selembao ya sur place aye komona bino olobi nini mpona komona bomesele moko boye lokola tomoni ye na siro ayoki susi na biso tomoni ke tokozwa solution. Merci papa. Mbote papa. Ngai naza na commune ya Selembao. Quartier Mbala. Oui, je veux réclamer par rapport à Maï. Maï, tout ça, c'est passe. Mukolowana kutuna nazwina bata régie des eaux bakuti biso na lupango. Soki Maï ebimaka to lobi na bango, soki Maï ebimaka to kofuta bino facture. Tango tozo loba na ye atikala ko bwakila biso da facture. Ya ko bwaka. Zolande, mais tu es que non papa.
est-ce que mai ebimaka te ndenge nini ekopesa biso facture abo soki mai ebimaka nango tokoboya kofuta facture te donc abwaki yango soki ezalaki bato desordre mais loyokaki biso mpe tosali desordre mais togarde facture yango fo tokóma ti kuna na régie des eaux toréclame mais tokómaka kuna tozoréclame balingi kutu koyoka biso te mais toza awa tala biloko oyo bana nyonso ndenge toza awa nani tosokoli kutu te bana mpe nani basokoli te tomekaka kutu bapompe eza nango mais mai ebimaka te ozolanda bapompe eza nango okomona kuna na ngambo tala siko mai ezalaka elandaka nde lubwako mais biso tokamwaka awa okomona ngambo kuna mai ezobima mais awa mai ebimaka te fo tolukaka moyen komatisaka babido ti likolo kuna comme ça tozwi mai epe avant kozwa mai bazotekela biso na bido moko 300 francs mpona kopesa biso mai soki oza nano na 300 francs mpe moyen ozwa mai eza te make nasepeli mokonzi ndenge abibeli biso awa amoni baepreuve ye moko toza na besoin basunga biso lokola ye moko mpe azoyoka tozokondima ke vraiment tondimi ke mikolo ezoya tomona changement. Merci beaucoup. Juste effectivement na papa autu koloba so ça y remarque que chaque tongo route na bana ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans toluka mai na ngambo et maman et ça la passi toloba toleba média et yawa toloba tolemba yango mona ki lelo population ba ki moko à se prendre en charge baluki ba kana prince pour voir et yoka libanda donc la seule moyen aux population amaki osala yango wana yango moni to sali bongo et to se paye ndenge mokonzi ye moko aye donc toujours espérer solution et moi na pena à propos ya marambo ya mai. Merci. Très bien. En tout cas, quartier Mbala tout ça n'a pas sa main dans les saganati. Mais comme je m'ai vers le désert, le désert a pu se remettre qui insécurité peut le bien ngaye. Surtout le pénat au bête en DCT, insécurité za makas et ça bien. So na quoi na biso na sebote biso ta sous 7 moko wana. Biso ba jet commander ko sécuriser quartier tandis que la police ne fait ça musalana. Ya musana bisote. Faut la police ne et ça musalana. Mais chaque jour comme on a comme ça ko bête to ko mob malibanda. Po anini mai mana ngope sutu ko maka desert ine ko malibanda po na mai. Tozana ba kontina mboko to tozana bango te. Numéro 1 c'est mbo yona sur place to éviter tango moni en tout cas ba sentiments za makasi po mo akiti sur le terrain mais to sengande ba ça le nécessaire ba zong ça somai pour toi na souffrance à mai insécurité pe lo binga yo na se wana na wenzo wana se so ba tia sous 7 mois wana eza bien makasi. OK. soki likolo kuna bayebisi bino problème na biso ndenge ekendeki na érosion tuyo eza kaka bazongisa kolongwa prince wana kokoma awa bayaka bamesure bayobi soki 160 mètres mpo bazongisa kaka eloko wana mpe nakanisi ke ndenge tuyo ekatanaki mpona kokende kuna ecréer pe problème pour na mai kokende kuna na mukuse likambo ya tio teza likambo ya nko ya régie des eaux ya nko ya régie des eaux pour leur bachinois bayaki kosala awa nde moment bango ifale baya po basala nzela moko na bachinois sikoyo awa soki baye bakobanda kotimola lisusu awa or biso tozobanga bakotonga ndenge bachinois batongaki bakoki koya bakotimola na bango lisusu mais ekozala mosala lisusu makasi mpo na régie des eaux des regrets toza nango mais baya il faut mai tozwa quand même mai 1 heure 2 heures nde boza libanda bamama mosusu na yo na bariske ebele nayoki bamama mosusu na se wana babimaki avant-hier ebimaki soki 2 heures bamoni kaka mouvement suspect na balabala bazongi na ndako batokaki mai te. Donc mai 1 heure soki biso nyonso tobimi boye oza sécurisé omoni kuna bato baza kuna bato baza kuna bato baza mais soki oza yo moko ozotoka ozotala omoni no commune bino silima za sur place to ebité ça le nini wana omoni bo comme ça moi sur place sepeli namoni que tozalaka pe na bato mais nde
mpo tosentir que toza na bato mpenza il faut bato wana basala mpe makambo oyo biso mpe tozomona toyeba ke te alekaki tomoni mpe voilà eza te bolekaka baleka toloba ekenda kaka ndengana. J'espère que cette fois-ci au moins tokosepeli biso tozwa mai bien très bien même parce que vane ezalaki kuna na likolo sikoyo lere érosion esalami vane nani tio eke na mai tio evandi wana pendant au moins une année il fallait baya kozongisa tio mpo mai ezonga mais sikoyo bango bakamati tio bake nango sikoyo tokozwa mai ndenge mai ça fait déjà tokosa même neti juillet bana septembre bana ibanda tozwa mai te manque ya tio parce que van ezalaki kuna na likolo il faut bakitisa basala van bacreye van kuna mpo mai ekita boye cause ya kanda tokorevendique tongo na makadam nde yango wana basali barevendication kuna mboki eti bapine na prince raison na bango bana raison ye mei a si place mpona Selembao ye mo si place wana oyebi te olobi ntango omoni bokomisa komina Selembao. Bon, papa le roi a porte-parole na biso à Selembao. Akeno plaider kuna na auprès ya PDG Régie des eaux. Parce que bien on besoin d'accès kuna biso to koma kuna ndé. Bien besoin d'accès kuna bokeno plaider parce que population ont souffrir papa. Hein? To comme na koyoka ba passe na banzoto mo été. Parce que kuna na télécom so ko so makoto kama kuna il faut somba mai. O so mai na mbongo. Mbongo ya ko nourrir famille mobima boni na mai. Il faut combien par jour? Monique eza bien ezo bousculer même ba budget bandako. Merci papa. Papa mbote papa. Tona commune ya Selembao. Quartier Mbala. Donc biso awa par rapport à mai. Donc mai awa biso bimakati. Mais toujours bazo vérifier ka ba compteur bazo kotala ba makaminyos. Bazo pesa ba facture mais mai to toka kuna passe. Au moins un mois mai ezalakati. Donc ekoma ko kuluka ba mai partout tela mboke koma be. Basi ko bimana ba 5 heures ba 4 heures wan ko kuluka ba mai ba 2 heures. Au moins ba makambe belezo salama donc yango wana tusengi na bino ba konzi donc bolanda biso likamboyo pour que tozala kimia pona mai. À part ça ndé lo monsieur ezate mais mai ndé tozana mo bulu awa. Cause ya kanda ya ko revendiquer ya pona mai. Pona mai. Pona mai. Numéro 1 ya Selembao c'est place na bino to ebiti sensibiliser pour manini comme na yemo bo mesa na terrain baso izanini c'est bien au nini pona yo pona ningi mo konza Selembao yemo ay c'est place devant bino ayoka bino sentiment isa manini sentiment la biso ezaka pona question mai donc biso ba fongola biso wa mai tozala lege pour des amis coloniaux so bazo kotala ba facture ba pona si wo ba facture zo ya ba mai yango zo bimate si wo ko fuda ba facture wana ndeni si wo so bo fuda ba facture wana te lo bilo ba ko kata compter si vous êtes unis, vous n'avez déclaré qu'on a besoin de mon habileté. Vous avez mon habileté, souci n'a besoin de yangoua. Oui, et tout ce qui est là, na quartier Mbala, particulièrement na comme babengi sapé, ba jeune population mène à balabala, on a ko revendiquer pénurie à mai. D'abord, pour revendiquer c'est un droit légitime, parce que na régime tozali toza bato tozo prôner mutu fala la libre d'expression na la liberté d'opinion, la liberté de penser, do mutu azali libre ya ko revendiquer seulement côté la ndinga ko revendiquer ya okanganzela te. Mais revendication eza fondée parce que babilo c'est la vie. Combien de fois nga moko na gangi na micro pour na DG Régie des eaux? Non, ça ne marche pas. À Selembao il n'y a pas d'eau potable. Et comme il y a un forage par-ci par-là, non, ce n'est pas comme ça. Selembao, on dirait le bâtiment. Donc, pourquoi il faut traiter Selembao de la sorte? Pourquoi? Maïzate, tala ngomba oyo. Mutufa matangomba oyo, aketoka mai soit na ngambo, soit na cité verte, soit na matadi kibala. Bako vivre comment? Et puis combien bazoke ndekotoka ba mai yango? Non. Vraiment déjà Régie des eaux, to sengi na yo rapidement pour trouver solution pour na bana quartier Mbala en particulier. Selembao Mobimba en général. Même chez moi qui vous parle, je n'ai pas d'eau potable. Ce n'est pas normal. Na prison centrale, il faut forage. Na sanatorium, il faut forage. Non.
forage kala ezalaki na biloko ezalaki na kati ya zamba mais lelo na kati ya capitale baforage par-ci par-là. Ce n'est pas normal. Tozosenga na DG à Régie des eaux à trouver solution le plus vite possible. Awa tongo bato bakoma kolamuka ba 4 heures ba 3 heures et puis ils ont créé une sécurité. Ce n'est pas normal. Donc toza awa pona koyebisa bana ya quartier Mbala particulièrement na konto bengi Zappé pe bana Selemba au Mobimba. Et tant que bourgmestre autorité numéro 1, je ne cesserai pas d'aller toquer les portes et pas il y a déjà Régie des eaux pour trouver solution pour Maébima à Selembao. Papa Ndakimia, yo je m'armonge.